mbote na bino baibozwi libaku malamu ya kolanda magazine na biso ya mokola lelo info chrétien télévisé ICT bonzambe toujours na bandako na bino oyo esopelaka bino basango ya mangomba toleki bongo na sommaire na biso mpona koyebisa bino ke communauté cité de paix bazali kolengela 5e jour ya milulu ya bapsal na nzambe mpe bakosala dédicace ya temple na bango badetail bokozwa bongo na suite ya basango na biso encore une fois de plus mbote ya bandako na bino tofongoli basango na biso mpona koyebisa bino ke bamama ya centre d'intercession montagne de Sion bazalaki na célébration kuna na siège na bango mpona koyeba mingi tolanda reportage ya pasteur Mardoché Mazukanga. Mokolo ya jeudi 30 mars 2017 ezalaki spécial pona ba mama ya église montagne de Sion oyo ekambamaka epai ya révérend pasteur Anissé Kitenge kasi bosimba ke ba mama bautaki bipai na bipai bayaki awa pona kokumisa tata nzambe na célébration oyo basclôturaki mois de mars kasi oratrice ya liboso ezalaki bongo mama Sarah nde ateyaki tozwa ta ya kolanda extrait ya mateya na ye mama yoko luka ko sacrifier batu pour te sepeli sa vie na yo. C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui tellement attends comment maintenant la joie est de l'eau. Ne vous souvenez pas. Pe intervenante ya mibale ezalaki bongo mama pasteur Bibis Kitenge nde ayebaki kote ya bana na nzambe tolanda. Pour découvrir quel est ton rôle na kati ya église. Qu'est-ce que je peux faire dans l'église de Dieu? Mon sala ezali ebele, par intercesseur bazozanga. Bosimba que nyonso ya mateya ezalaki balobaki mwasi telemangenga po ete pole na yo ezali koya na suka na ba prédication nyonso ye moko révérend pasteur Anissé Kitenge atelemaki pona kolendisa bana na nzambe ezalaki esengo ba mama basepelaki mabina na ba chantre na nkolo ezangaki pete na suka na nyonso boyo kanenge nini ba communicaki na micro ya ICT ezalaki que mwasi ayebaki kodécouvrir rôle na ye na kati ya mosala na nzambe na kati ya ndako na ye mpe na kati ya société donc edoit faire un effort pour se découvrir abanda komitiola te abanda possibilier d'abord ye mon côté qu'elle se découvre d'abord elle-même qu'elle s'élève akoselever ndenge nini soki ozotanga se découvrir biso oza na possibilité ya koémerger oza na possibilité ya kocréer baemploi oza na possibilité soki otangaka bible obeleta la bible oza na possibilité mpe ya kosalela nzambe ya kosaproche na nzambe mpona cérémonie ya lelo esengo na biso ezali ke mama esengelaki ayeba nango aza nani mwasi oyo babengi mwasi aza nani nini esengeli asala esengo na biso mpenza makasi ezalaki po ete Zamba interpellé maman moko na moko azala ya kovanda te mama azala ya kotelema po ete tangu mama azotelema makambo malamu ezosalema mama tango azotelema azongenga mama tango azotelema makambo na ye nyonso ezongenga. C'est pourquoi Dieu connaissant qu'il y a une maman qui a vendu, au lieu de la kotelema, mais elle a kovanda, pour recevoir té et l'autre c'est pourquoi Zamba lobi maman a telema. Bino mokobo yoki bino mokobo landi bomoni ndenge nini ba mama église montagne de Sion ba yebaki ko sepelisa mitema na bango kati na nkolo soki olingi yope okoma kati na bango basanganaka chaque lundi pe chaque jeudi na ngonga ya 16h kino 19h dimanche de 8h à 12h zo adresse Église montagne de Sion ezomi na kati ya concession ya New Plaza basanganaka chaque lundi pe chaque jeudi na ngonga ya 16h dimanche de 8h à 11h. Est-ce que oyoki malamu révérend pasteur Anissé Kitenge na mama Bibis Kitenge bosala musala malamu ndenge to anosaki bino na sommaire na biso bandeko ya communauté cité de paix kambamaka epai ya pasteur Serge Lukanga bazali kolengela milulu monene oyo esangisaka ba pasteur nyonso pona koyeba mingi Merlin Ngolo apesi biso ba détail. À partir ya mukolo oyo bengi le 12, le 13, le 14, le 15 et ya suka le 16 cité de paix eza na milulu moko ya monene. Le 16 eza oyo tobengi
passer dédicace tozozongisa lokumu epai na nzambe mpe kobonzela ye tempelo oyo nzambe atie loboko na ye totongi tosilisi bible elobi bokotonga mpe bokovivre na kati yango tosilisi kotonga yango tolingi tozongisa lokumu epai na nzambe mpo koyebisa ye aya kovanda na kati ya mibale tobengisi basali na nzambe nyonso ya engumba Kinshasa baoyo tobengi ya Isemak baoyo ya Kokrekofa basali ya nzambe ya baeglise chrétienne nyonso oyo bazolanda biso toza na milulu munene oyo toyambi bapaya bauti moko auti États-Unis apôtre Kapekula ya Flaming Fire International na apôtre Jean-Paul Kasweka oyo ya Gospel Church na Canada bakokoma awa elongo na biso toza na milulu moko etali basali ya nzambe nyonso na Tongo pe na pokwa cité de paix kozala na plénière donc yango tosengi à partir ya le 12 bisika nyonso ozali mosala na nzambe couple na yo ministériel eya emona lolenge nini ya kotambola na ministère lolenge nini ya kokoka kozala moto oyo aza équipé na ministère na ye pe na libota na ye na pokwa bana nzambe nyonso à partir ya le 12 tobengisi bino boya tokabola elongo iloba ya célébration ozo célébrer dédicace po toyeba ke eza na nguya makasi esika wana tatu wana de 12 au 16 avril 2017 toyambi bino temps présent déjà prêt mpona koyamba bino na bato nyonso ya intérieur bakozala bato ya Lubumbashi bato ya Mbujimayi bato ya Kananga bao nyonso bato ya Brazzaville oyo nyonso babengisami bakikwiti tokokutani biso nyonso awa mpona dédicace mpe conférence biblique oyo ekosalema awa na ntina ya basali ya nzambe na Tongo mpe na pokwa mpona plénière mpona bana nzambe nyonso église cité de paix ezwami na première rue Limete Funa ça veut dire okiti na station ya Cohydro okatisi na ngambo petit boulevard oza liboso ya église Bethel diagonale nango zela moka mabele eza pembeni na diagonale nango okomona cité de paix tozali kokoba kaka na basango na biso mpona koyebisa bino ke bandeko ya église EPCFA oyo ekambamaka epai ya paster Claude Tuzolana baklotiraki séminaire na bango mokolo ya dimanche le 2 avril mpona koyeba mingi tolanda reportage ya Merlin Ngongolo. bandeko babolingo bokotuna ngai awa tozali wapi tika nayebisa bino ke tozali na église pentecôtiste chrétienne foi en action EPCFA en sigle oyo ekambamaka na révérend apôtre Claude Tuzolana bakiselaka ye mopakolami na nkolo oyo nzambe atomboli awa na ville province Kinshasa po na nzela na ye mabota ebele ebikisama dit amen. Botu na ngai nini azalaki na mubange na Christ mokolo ya dimanche 2 avril ndenge boza komona bino moko na bilili eyindaki na ndenge kosakana te satana azwaki badodana na ye po atika via bana nzambe kimia nyonso ebandaki na prière adoration pe louange na simana yango nde apôtre Claude Tuzolana azwaki micro pona ko présenter orateur du jour oyo ezalaki na yango prophète Adno Freitas autaki mboka ya Brésil ndeko na ngai yoka thème les secrets de la destinée ezalaki tiré na livre ya Jérémie 19:11 kino 13 eyindaki na ndenga kosakana te bino moko botala peuple de Dieu ezalaki attentif na koyoka maloba na nkolo. E quando você começa a praticar essa palavra começa a gerar vida na sua vida. Na simana yango tika nebisa bino mubange na prière esalamaki ndenge bino moko boza komona na bilili na micro ya Info Chrétien télévisé boyoka ndenge nini pasteur Jean-Marc Kizola akomunikaki soko bengi biso okozwa biso problème ezotumisa yo bakauza na problème yaka basala nzambe bazali atongoma atokobombela nzambe wana oyo abenga mombula ekotizolana akopambola yo makasi
merci mingi na bandeko nyonso bolandi biso partout esika bozali nzambe amona bino apambola bino banimero ya telefone ezali wana bobenga biso problème oza nango topesa solution na ngolu na nzambe nzambe akozanga te kokomaka merci na nyonso bolandi biso isete mobimba nzambe toujours nzambe apambola bino ndeko ya Kinshasa bandeko babolingo bosimba pe bonote que séminaire munene oyo Église pentecôtiste chrétienne Foi en Action EPCFA en sigle bazak organisé ekobanda mardi oyo kino vendredi ti dimanche otuninga église ezwami wapi zwa adresse ezwami na première rue quartier industriel d'Ilando son numéro 1493 commune délimitée na yango apôtre Claude Tuzola na mosali ya Nzambe oyo azane pakolami na nkolo na ndenge ya GTP Nzambe atomboli mpo na nzela na ye mabota nyonso ebikisama aza kobengisa bino bozanga te na séminaire oyo boya ebele terme ezali comment vivre une vie victorieuse en tout cas ya boye non forcer mutu te non tinda pe mutu te bino moko kaka boyoka puissance ya maloba oyo ebimaka awa epuse bino boya pona kozwa délivrance ya mabota na bino oyo okangama stérilité epai banda obala bakoma kutu kofinga yo amela milangi tala place kozwa délivrance yango oyo na séminaire oyo o musala ezalaka te bafere eza kotambola bien te apôtre Claude Tuzola na bengi bino nyonso boya ebele bozwa double portion oyo Eli atikelaki Élysée oyo pardon na ozanga te mokolo ya le 1er avril bandeko ya centre tabita santerre bazalaki na kolato ya 4e promotion na bango mpona koyeba mingi Rola Kayembe apesi biso badetail. Esengo oyo bozali komona bandeko bazali na yango ezali nango moto alokoti diamate kasi ezali bandeko na biso ya basi oyo bazwaki formation na bango ya kitoko na esthétique pe na coupe et couture na Tabito Santerre oyo ezali bongo centre de formation oyo ezwami bongo na 7e rue Limité résidentielle na Simaya clinique bondeko na avenue Venus numéro 7390 mokolo ya samedi le 1er avril 2017 ezalaki mokolo ya collation na bango na sima kozwa formation pendant 9 mois 10 heures juste mise en place terminée entrée ya lauréate na sima prière d'ouverture révérend Silas Selenga nde asimbaki yango na sima hymne national pe salemaki pona kolaksa ete ke bazali ba congolais ya solo mot de circonstance esimamaki bongo na révérend Selenga Jules na sima moko ya ba lauréate ayebaki na kopesa maloba na bango na suka mama Claudine Selenga oyo azali bongo directrice ya Tabito Santerre ayebaki na kosala discours pour na centre na bango défilé de mode et selemaki kaka epa ya bana na bango moko na sima balekaki mbala moko na programmation de résultats pe bapesaki bango ba brevet epa ya bakondi pe ba partenaire na bango oyo bautaki États-Unis bosimba ete ba lauréate oyo babimaki na ba po ebele bangonde bazwaki ba cadeau ya kitoko ya ba machine ba oyo basala esthétique bazwaki ba cadeau pe ya kitoko pe ya bongo na bongo moko ya ba partenaire ya Kinshasa ayebaki na kopesa mama Claudine Selenga cadeau moko ya kitoko makasi pona mosala oyo azali kosala pona bana basi ya Kinshasa sentiment nazana na éviter le leni na exprimer nazana sengo en plus na bini lauréate kadboso na sentiment mo ya sengo na éviter na usimika na boina ngoloba peut-être batamona ngote mais oza na kati na nga no éviter na sentiment mo pa ese très bonne impression na nyonso eleki nzambe azwi lokumu bato basepeli namoni bana bazwi résultat penza ya malamu pe
namoni ke bakosala misala malamu kati na société congolaise mpe toza na mwasi na ngai na esengo monene na ete bana baza forme mpe sikoyo mpe bakocontribue na développement na pays na biso. Tabita Center ezali lokola fille aînée na Rich Africa mpe ezali koforme bana basi na coupe couture, esthétique, hôtellerie, bapesaka mpe cours ya anglais. Eza bacours oyo sikoyo Tabita Center azolinga kobakisa encore informatique mpona bana basi awa ete bana basi bakoma utile mpona pays na biso. Impression na ngai ezozala vraiment naza na esengo makasi mpona nyonso ekokani. Nazoprofite mpe na occasion kolanse appel epa na bandeko nyonso bafandi na bandako na bango oyo bazosala eloko te ete baya kokota na formation na biso. Formation na biso eza 9 mois. Donc soki baye na formation na biso après 9 mois bakokoma utile mpona société. Nano eza trop tard te tozolanse appel ke baya basala mpe ndenge baninga basali mpe basisi lelo. Bosimba ete oyo ezali 4 promotion na bango pona kosilisa milulu na bango to pe activité na bango o bazaki nango premier vice-président ya SCC ayebaki na kobondela pona bango po ete lobby bazala basi ya